Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Bonjour, coucou la famille. J'espère que vous allez bien. Moi aussi je me porte très bien la famille. Voilà, quand vous sommes problème je ne suis pas vraiment dans le studio quoi. Mais la chaise de la gloire, chaise de la sagesse exaltée quoi. Voilà, bonjour la famille, tout c'est comment Mouké Sarah bien. Bonjour la famille. Shalom, homme de Dieu, chantre de l'éternel, shalom, bisika bisubino. En tout cas, boboto, bondeko, na bandeko église catholique, matondo, na bakimbangiste, et puis tout tendance confondue. Bonjour, bonsoir, ça dépend de à laquelle vous allez suivre votre Mamaleki, la danoise, la Mamaleki internationale. Pour la moutonnion, soit yoka lingala, bandeko nangai Angola, bandeko nangai Congo Brazzaville, et puis bandeko nangai Kinshasa, République démocratique du Congo, et loko ya makasi, bambote ebele, abonnez-vous, yona nous s'abonner, partagez l'émission, et ça la bien, tout la moussa conscience, na biso, to yo kaka, ndenge kanga na yeb sarabino, ndenge na yaka toujours yeb sabino ki, photo landaka, ba maluba ya basen na nzambe, ba prophétie, to examina kayango, hein, et ça la bien, biso tant to analyser, mais ce qui balobeli motoana, bandi konanga, et ça la bien, motoana a examiner prophétie na ye, bon négligeant ba prophétie, même outi na monoko yanganga, ya charlatan, ya niao, ya mboa, ya mutali boma, ya analyser yango, ce qui za ya yote. Examiner yango ce qui za ya yo et que ça la bien bande konangai. Vraiment bon like mission au vous partager, na mona vraiment bon like yango ebele et que ça la bien makasi et que ça la vraiment la joie et puis et repousser biso to ya lisusu liboso na bino toujours pona kolamsa bino conscience. Voilà bande konangai tozolo bela likambo ya bato bazali kokufa tout autour ya JB Piana. Bandeko toujours tozalaka na ba diversité des idées, tozalaka toujours na bato bazalaka bapuyaka toujours les mal, tozalaka pe na bato oyo bazalaka contre les mal, tozalaka na bato bambrasaka makambo ya bien, tozalaka pe na bato oyo balingaka toujours kosala makambo moko ya kitoko makasi te. Alors bandeko na ngai vraiment naïe parce que photo ça là analyse il y a ba vidéo nyoso oyo JF ifongi to pese bambo te belé quelle grâce apesa rabiso alobela makambo etali JB lelo makambo yango ezokokisama to lobanini to benga JF ifongi nani prophète des nations to benga nani frère JF ifongi pona pasteur ezamwa koloba moi ebele mais to benga nani bopesa ba combo, pourquoi pas pasteur, pourquoi pas docteur, hein, na makomi, pourquoi pas. Donc bopesa e obino boko kopesa e et que ça la bien. Bon avec kenga na zara na ba sentimenté hein, ce que j'ai fait faut ya le bien, to betele maboko, ce qui peut abaluke à détourner bilomo boyebi. To yape to betele bordure makasi Jeff Ifonge pe atika biso bongote ayape a répondre biso o elakisa biso kete Jeff Ifonge pe ayoka biso. Voilà bande konangai sans tarder tozokota na première analyse ya vidéo ya Jeff Ifonge tokota la soki tokokinga nango combien pona normalement eza 3 vidéos tokota la toko analyser yango moko par moko et puis bande konanga boye bake pour le moment famille ya JB Piana eza kopanzana bato ba leki ya JB Piana oyo aboko la kabana ya JB Piana tout la mwisi ya zaza kimi bande konanga eza ya koyinda eza ya komwangana tozwaka makambo ba black te bino bato bozana kati ya miziki wana bomilengele malamu soki oyebiki osimba mepa ya nzambe mibimela na malembe parce que place na eza kuna te soki oyebami osimbami na banganga kisi tikala na okuna mukolono pe kokoka kaka bandeko na ngai liwa eza pona moto nyonso ndenge nazobisa bino ndenge tobotamaka ndenge pe tokokufa mais kufa liwa oyo nzambe achelaki yo na mokili pona nzambe achela biso badate okobotama lelo
okosala combien de jours mais oyo ezalaka mutu as précipité yo yebake okoma esclave na ye okonyokwama yango bomonaka bato babimelaka bato mosusu babimaka esika naza nazonyokwama esika naza boye na boye kolinga te oprécipité mikolo na yo soit par yo moko ta propre volonté na kiteti na yo olingi koyoka te bazosoke place wana eza malamu te soit par bato mitema mabe parce que olandi nzela ya nzambe te bana na nzambe jamais liwana biso ekozala précipité par bazabolo bakoki koningisa biso nzoto me molimo baokoka te. Ah, dites amen. Alors bandeko nanga sans tarder tozoka Jeff Ifonge alobelaka biso nini na video oyo na makambo etali JB Mpiana tolanda ye na bokebi nyonso bandeko nanga ekosala kitoko makasi. Aimé dans le Seigneur, tu as eu message. Mais le message pour nous la musabala na nzambe. Oyo bazana na ignorance. Oyo bakarabina na musique ya mokili. Boyo ka témoignage ya somo. Bien aimé enregistrement, bien aimé. Il y a ex, il y a des économistes JB Mpiana. Moi si na ye a témoigné. Na ba raison mususu batie kombo na ye, batie photo na ye. Awa mo to photo na ye zate. Moi peut to kombo na ye zate pour ye azane na problème été. C'est ma petite sœur to koline quartier moko na Kinshasa. Alors, hier, azane na problème iti. Kazo solo la na moto na téléphone, makambo ya mona, makambo ya yebi. Et pesi passe, pesi mawa. Ndeko nanga yom pokangam la musique oyo. Nazo tila yo oyoka audio oyo. Bien aimé dans le Seigneur. JB aza kotinda ye. Et so ozo kangakaka makolo, ozo bebi sa musala na ngai. Donc ça veut dire, moi si na ye, il faut bimana batu misusu. Bien aimé pesi passe, pesi mawa. Bien aimé nem sarabino. Ba musicien ba utilisera basi. Basi bele bo mona na sia mokilo yo. Ba bima déjà na ba musicien. Boyoki bien de konabiso Jeff Ifonga lobi. Audio oyo bokoyoka ya ex mwasi ya JB. Oya yebi mutaka ya JB, oya lala na JB, oya yebi place ni JB alala ka pongi bi alala ka te bokoyoka ye eloko ya tirenga lobi isusuke azali leki oyo bakoli na ye na quartier. Cela veut dire que JB atombaka toujours na basi oyo bazalaka proche ya JF Ifonge. Yengo na bandeko na maso bomoni JF Ifonge azali ko beta sete na mutu ezate ke alingi mutu wana te alingi te ke malheur ekomela mutu wana bandeko nanga faut bo comprendre azana bolingo ya JB azana bolingo ya mona na ngai fali pupa apasa to pese bambote ebele azana bolingo na bango alingi babima azana bolingo ya Kofi Antoine azana bolingo na bango mais alingi bango na ye lokwa ba utaka esika moko bango nyonso bazwa bokonzi na likolo mais bino bafana kwiti bo comprendre kango te bino lokwa boza batu moko pe boza la bino ka ba sirène batu moko ya bandoki donc vous voulez toujours que bino na ye lokwa bino bo signa ke boko bongo na te bonike batu wana pe ba bongo na te pona bino na bango bokende nzela moko bolanda mwasi oyo ayebi mutaka ya JB Mpiana alobi nini makambo yo tovanda kimia alobi ezalaki audio ezalaki teke azo solola interview te azo soana mutu bino mobobi ka système a copier coller nzoka bandeki ko copier ye bana moko babwaki na réseaux sociaux yango alobaki te na kocha photo na ete na kocha kombone te pona za petite sœur tokola na na quartier bino mobe boyebi mwana oyo akuti kokufa komo na ye Océan Mpiana JF Ifonge donc azali mwana o JF Ifonge na kati ya mikanda azali papa na ye bomoni niveau nini JF Ifonge azali pembeni ya JB Mpiana alors moto yela bino liloba boye bozo rejeter yango bakufa o ezoya na kati na ye ezebele même bandeko nanga liwa ya nani ya musicien mususu wana komoni ezalaki sunda bino moko boyebi JB Mpiana tindela ba bandi akokie na spiritualité te mwana mobali wana longwe mais atindela ba bandi ba kotela na kati ya ndaku ba boma ye ba bal ban bandeko so ata so eza JBT eza bato ya JB bandeko nanga soki lelo bato balingaka nga bato asule baoba balanda shu bakoti balobike basala bino mabe ekoya na mutu nanga eya na mutu ya leader donc bato baboma mona mobali wana ezali bato ya JB ezali JB alors bandeko nanga soki bani kotanga baliwa balobi ekomi déjà 10 na kati ya société na ye
10 personnes. Banda makamna bango banda bala kufi. Tokoyoka témoignage oyo, tokoyoka pe mboko oya aya kima. Après lobi sustoya ou bien to suki na oyo lobi toye toko sala analyse ba témoignage ya Jibé bokomona bande konanga bokomona ngo vraiment que c'est grave, trop c'est trop, musique ni orchestre wana il faut kufa. Mais bino bozala ka bongo bomona mkola kobeta botondi plein. Bande konanga ndenge moko na kizengi oyo ya réseaux sociaux na komo ya Grâce Mbizi la sirène. Yé ni susu a tangu lobi asali sortie médiatique na ye. Bino bokanzaka ya ko démentir que maman na ya kufite. Bomoni makabasali bino botondi ki kuna plein. Na lina mona bino plein a. Na lingina mona no bo like mission. Soko ko like mission te ko tala moti na suka te. Nzamba ko frappe yo. Parce que ça normal te. Ozo tele mission ti na suka, ozo aimer yango te. Bodo boza na besoin YouTube e beba, boza na besoin chaîne e beba, bozo mona ke bozo zo ba notification te. Bozo mituna te poni na zo notification te. YouTube ko tina notification te parce que bozo aimer mission te. A continuer la bino ba notification te. A o katane ti chaîne nanga, eza chaîne à terrorisme. Alors ce n'est pas ça. Alors, vous likez mission, vous partagez. Bah, oh, y'a un sûr. Vous aimez mission. Ceux qui vous aimez, on va plus de 100. Vous aimez, plus de 200, 300. C'est vraiment une bonne chose. Bon, on a une notification. Et que zonga, na tcheka que mission, pas na sonné. Hein? Bon, le bâti que là, dans nos, na mona kaoli sous-souté. Là, dans nos, na mona kaoli sous-souté. Oh, mona ngandeli. Est-ce que yo aimez ma émission? Likez, partagez. Et puis, abonnez-vous. Et au saladien. Token. Eloko moko kati na bango tango yozo ko bimana mwasi wana eloko wana eza ko salela musicien wana tango yo ko tika semence na yo eloko wana ko mela semence na yo bien mais ezo salela musicien wana bien mais répète toi qui dort encore boyo ka témoignage oyo donc Jibé za ko lobana ndenge ni yo kanga kama makolo ozo bebisa mosala na ngai et puis Jibé lobi na ye a sepelaka te mwana ya sala musique pourquoi pambate il y a le prix à payer primoko oko regretter vie na yo mobimba donc batu oyo belmeti momona ka bango bazula ka bilamba bazala ka bien dit bazala bato ba souci yango papa balobaka ba pekisa moto alingo kende kaswa sa keite biso lokanisa ki azombela bolingo nzoka azolobela lokole si bakenda kuna bazonga sima so ezate il faut basisa ba contrat ou ba kobela maboma ou ba kokufa ba mort subite bena mekeba répète toi qui dort encore yo mtulela ba musique oyo ta musique ba dezoki na poto omoni désordre zogi na poto au moni désordre et puis si passe et puis si mawa bien aimé sauve ta peau sauve ton âme alobi sumo na audio yena famille na ye tellement que bazalaki ko pele sa prière makasi jibaza ko sepelate jibaza ko sepelate des fois même azo lobi ça a été journée mobimba de ko nange pesi passe et puis si mawa yo to boya ka prière yo to boya ka Jésus Christ ko landa ba sataniste te oh Jésus est Lucifer oh boyna boye oh Jésus za makambo lukuta bien aimé tuna ba sataniste ba ko yebisa yo que Yesu za makambo solo ezande ba sataniste ba kale ko lembisa bino tika prière tika makambo nzambe tika makambo Yesu po ba détruire bino ba bebisa ba vina bino bien aimé sans plus tarder yoka audio oyo et puis si passe et si mawa biso nganité to suka message et puis to ko lamsa ba ndeko ya biso o bazalo na ignorance o bazalo ba aveugle bien aimé dans le Seigneur o bazalo ba fana kwiti beaucoup kendeli felo ba utilisaka ba chance na bino ba utilisaka ba étoile na bino ba utilisaka ba vie na bino tango yoka ba musique na bango ba se ba kanga ba am na bino prison quelque part beaucoup ma ba fana kwiti na bango et puis si passe et si mawa bien aimé landa après tout zonga au nom de Jésus-Christ. Non, bah, tu as l'Indien, on a été maintenant, on va pas. Et on a un prix à payer que tu vas récolter toute ta vie. Alors, il faut nous rappeler ça, c'est marrant, oui, non, on a juste pris de la banque pour quitter. Pour quitter. Après, on a la 19 mois. Alors, il a changé. Qui parlait que. D'avec son cœur. Le pauvre. Et là, c'est qu'il va tout dire sur tout le monde en a succès. Il y a un prix à payer, ouais. Maintenant, il y a un témoignage dans ma boîte. On veut dire qu'il y a un témoignage dans ma boîte. Mais puis, il y a un cas où on a un petit peu de chinois dans le soutien. Alors, je sais pas. Et au petit prière, on a rien à nous tellement de balles à la montagne. On dit comment on a rien à nous soutenir. Ma lame, il a fallu la maison, bâti quand on a en fait.
ata balinga te me babi biso totika ete prière de matin biso akota na pièce osapela omoni kaki moto azoya osepela na makambo salia oswani te l'hôtel ayebi biso to eteke ngana toyokana te mwasi eza kaka na makolo te ona oyebi biso témoignage na nga mwasi malamu eza kaka na makolo te obebiselanga mosala comme ça mais est-ce que bondima moto aopréféré mwasi wazwa mibali te wazwa mibali te est-ce que eza normal vraiment okapanda parce on dit ka banani na iti voilà mais nakoko ça tatikala jamais koya proposer na boye mais likolo baisaka babitala tamsa sa memi ake na watalisi bayebise ke oyo bato bebisolo maka po prière basala bademoni okomprendre voilà on m'a craché sur elle que c'est une grande personne dans le mokili boye amutu malamu makasi ndenge mokili mutu malamu makasi ako craché sur elle mais s'il était dans 100 ans la vie tais-toi monte mon côté c'est tout comprendre mon pied tout dans ma ba président des ans mutu biso baboye bisayo c'est à fond doit laisser aux autres embêtés c'est ça est-ce que lui no boye bikati Bolanda. Et puis si passe et puis si mawa. Il n'y a pas la fumée sans feu. Succès bomba makamwe. Ndeko mwasi alobi jibe abandeko yebisaye azoloba nae yoko panzaka makolo te. Donc ye mwasi oya ye il faut abimaka libanda, faut abetisaka libanda. Tango zo betisa libanda, tango zo zoma na ndako, ye pa beti yo, cela veut dire qu'il zo benda parce que ba semence ya bana bana mibale etika la na nzoto na biso, ato sokoli, ato kotini sapi, o bato ba banga na koti saka même mouchoir tikuno na balolité et panzana ka biso na nzoto bande konanga alors bango ba yebi na monde mystique à cause de loza mwasi na ye na ndenga mystique akotisa yo kopo ou bien akotisa yo serpent na kati kuna libomu na yo wana serpent na ye akotisa yo na oyo oyeba te tango zo kende baba mibali wana serpent ne zo mela ba semence bana mibali wana serpent ne kopo wana zo kokotisa ba serpent ya bana pardon ba sperme ya bana mibali wana bande konanga tango après na mystique ye moko pe olali abimisi yango akei na ngubomona bango ba orchestre mataka jamais toyoka jibe akufela mutu jamais toyoka mutu akufela mutu nzoka nde ba semence wana bato bazo mibali wana bazo kende koma na bango ba vaurien bon mona basi muso baza même en internet boyebi bango so botali ba mibali bango ba bimala bango presque bango so bakoma ba vaurien soka bimika na mobali wana ache apese kombo abandi ko finga ye akomi zoba akomi ko azara na bangenza na kaleso akomi ko benga ye boy abandi ko finga mibali memi ba musicien oyo ba bimana basi ya ndenge wana omona succès zate donc basi na bazara na ba kopo moko na kati mabomu na bango bazara na ba serpent bande konanga existaka moi si azo témoigner comment mobali vraiment un homme alors j'ai pas un mobali moko bien akopesa o nyonso mais il faut que ne ko fungola makolo esika mosusu oyo azoloba moi si jibe azala na ye po bato bele balobaka jiba bala kaka mwasi moko kaka boy bongo mwasi oyo awuchi wapi mwasi oyo awuchi wapi est-ce que mwasi oyo jiba bala kaite alobi famille na ye baboyaka balingi libala na te balobaki loko yo lingi biso to choka na ba prière eleka mwasi wana jiba boy abwakisa ye moko ubi mwasi na ye moko pakata to kama muke to leka to kabuke j'ai fondé commentaire na belle musique ya makambo il faut payer le prix comme de bazo tiana kati papa bazo bebisa ba ami ya bana na ozambe po te balanda bango po te bazanga bokonza likolo po te babombisa ba vie na bango po te bata ba blocage na ba vie na bango à partir de musique na bango ko tia bango ba vie ya loyenge ba vie ya ekobo ba vie ya mabe papa yango zo tinda biso pona bano ya yo bato yeso akufela ba yo son de la trompette bakabona na batu ya mabe pe na makambu ya mabe po te ba bikse bilimo na bango papa na tiki message na maboko na yo yaka kote ya
ya bano ya yo, ko délivrer bango, pe ko kwesa bango na biso, que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Ah, bien aimé, Hosanna adresse bien. Awa, pembe na pembe. Vérité de vérité. Révélation des rêves arrive uniquement. On a bateau yeso kufela, mais monsieur so kufela yote, okolanda bango, okomi fana kwiti, okomi kofinga biso, nzoka biso tozolo lumière, tozolo la Satan nzela na yo, tozolo Jésus Christ, po bikse milimu na yo, aussi ba kufi, yo nanga toleki bango de l'autre côté, mutamtaza na jour na botamaki, pe jour na kokufa. Bien aimé dans le Seigneur, kufa na Yesu, kokufa liwa mokilité, kokufa zobate, laisse-moi te dire, Hosanna adresse bien. Mais Hosanna bala ba Yesu. Simplement c'est quoi ça? Il envoie ton alléluia. Vous allez faire la quantité. Vous allez un véritable enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Invisible à toute attaque de l'ennemi. Alléluia. Nous avons dit que nous avons parlé de nos libas. Où y a qu'on a dit qu'on a bien aimé voilà. Et puis c'est pas c'est possible. Donc il message wana. Il y a ex-femme. Il y a Jibin Piana. Mais c'est que tout dans ma cambouébélé, il faut payer le prix. Yom to lela ba CD, o lela ba concert, o lela makambouana. Ndekunangai. Est-ce que état d'âme na yo au contrôle la kango? Est-ce que ça kana maboko nzambe? Tout ça kana maboko satana. Bien aimé keba. Mingi bozawana. Somme de bosu problème. Est-ce que vous ba nzambe? Il y a un peu ba faux pasteur baza fala. Donc comme bois kakuna, ba ko lia bino bambongo, ba ko bimana bino. Po bolingi vérité te. Bolingo kabona mabete, bolingo tika masumuté, bolingo zala un peu dedans, un peu dehors. Voilà. Alors ba faux pasteur bazana. Alors ce que bébé lio, landi bango ale ba kangio lisusu, faute nani? Faute na yo moko, bil me pesi pas c'est pesi mama. To ko tanga verset moko, o kamang balobia wa, bil me verset na tanga kango mingi. Ils na 1 Pierre chapitre 5, na kina on a verset 8. Yo ko to ko ta c'est pas comme fanatique na bango au lieu landa Yesu yo landa ba faux pasteur au linga musique yo zo linga ba musicien au linga mboka na yo zo linga ba politicien confusion totale. Alléluia. Voilà c'est ka bungi nzela bokomi ba fana kwiti bokoti na kata ba kisi na bango bakomi ko utiliser étoile na bino mingi bokufa déjà na ba concert na bango pas maté ba concert na bango po ba démon ba yaka ba ka ko dépouiller bino mingi bokomi na ba mari de nuit na ba femme de nuit pour na ba concert wana pour na ba musique wana boyokaka. Bien aimé, sauve ton âme. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ils ne sont pas de Dieu. Bien aimé, Nazali, dans 2 Corinthiens chapitre 6, dans le verset 17. Et je vais lire au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi sortez d'Imi. Pour moi, des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Voilà. Il mes relations, il faut que Kata Yango. Voilà. Les relations, c'est ça qui aboutir à rien. Kata Yango, bien le Seigneur, pour bongi sa vie, il faut qu'on se sépare. Est-ce que vous avez un blocage? Est-ce que vous avez une souffrance? C'est que Dieu n'est pas là-bas. Alors nous avons une relation. Et puis si pas, c'est si mawa. Voilà ce que vous avez bunga. Notre bongo la mitema bongo la motema na yo mutu moko ta mengo na lifelo ndeko na ngapoko talola intermédiaire ezate ba kosa bilonga za intermédiaire na bino na nzambe intermédiaire zaka yemoko Jésus-Christ yemope ka wana nzambe yemoka wana Saint-Esprit le trois font qu'un kangama na nzambe ndeko na ngai c'est que Dieu te demande c'est la repentance. Que veut dire la repentance? Le retour vers Dieu, l'abandon du péché. Voilà ndeko na ngai yeso ko tambola na yo yeso ko longisa yo yeso ko kwesa banguna na yo yeso ko funa no se kangama ki na bombo ina yo yo kanzembo yo écoutez ya yo na kombo na Jésus-Christ. Voilà la famille bino moko bomoni tozo kene malembe to bakisa muke deuxième vidéo et kosala bien pour na lobby to sala troisième vidéo. Voilà bozomona ndenge ndeko na biso chef Fonge aza kofungola biso na makambo oyo ndenge mwasi oyo ya yemoko ayaki ko témoigner biloko ya boye tango makambo ezokoya na ndako ya Jibin Piana pardon ya Jibin Piana bande konangai bo monango masekite OK bo zwango penza na boke binyo soto tolungwe na video wana toye na témoignage. Vision nocturne, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, leur donne des affaires. Non, de Jésus-Christ. Moi, Ntinda Yanzambe,
nazala na wenge ndenge boyoki nzamba zwinga penza na wenge muzika to bandaka yango na mbanza boma na ba Dide Masela bande makaba tindenge to yaki moni Bible lubi mutu moko akoyeba ya nzambe te soki nzambe abengi ete ekomaki na ngunga moko nzambe abengaki ngai abengaki ngai na bandoto bandaki ya bandoto ti nzambe a permettre que lelo yo to ya epai na ye tozali ba pasteur tokomi ba pasteur na kombo na Yesu Christo. Vraiment c'est par sa grâce nous sommes ce que nous sommes, par sa grâce en tout cas nangolo ya nzambe. Tant tozana wenge komaki na ba moma moko na zolota bandoto penda ya malamu te bandoto ke na kufi donc ndoto yo penza etindaki penda na bongo na motema na loti na kufi bazolela ngai et puis na serke wana namona kaka moto akoti alati pembe aye ayoko telemisa ngai kosekwisa ngai place oyo naza telema na telemi elandanga na bandi kolanda ye ti abimisi ngai libanda abe yo oza moto ya bomoi ndenge eloko nini ozosala esika ya bakufi va ta place n'est pas ici nasutuka ndoto a partir ya ndoto wana yango nde etindaki namoni na kokufa kobangelekaki ya kosaka na yango te tiere moko elongwe na yango donc nabosani na ngai ndoto wana 3 jours après tokomi le 30 décembre de 1986 naye korate accident na utaki toutika ba répétition ya wenge na zozonga na ndako vie na biso moko boye vie John mama na bandar bato bayebi asua que son âme repose en paix asa kufa ozoka maniata accident yepe arataki accident mwana ya jibe accident bokomi koloba ko eza coïncidence eza mwana ngoye moko na 22h bon akinde ko sala nini na kwa wana bande ko soki ba tio déjà molimo kufa même na minuit okobimati okepinga olalino na balabala yo kanti soko mutazo tambola dia na molimo kufa aza muta ko juger so zo tambola dia na malédiction yo kanti tabatu musu bomoni ozo comprendre ndeni mwana moso penga kitoko boy akebala mobali oyo ndeni mwana mobali openza boy azola tala mwasi aboyi na yeye mwasi opeso ko tali eloko malungu ezate bote te impoli mwana mobali alandaka ikaka ya azadia na soin malédiction oza ne loko moko tia ko condamner ye boza ne loko moko tia ko condamner mwana jibe piana océan na moni bandi ko leka surtout manike oza ka flateze siko bando kote la jibe en tout cas penza na éviter mutu na yo manike penza yo en tout cas batali boma bataba diamba eza pasi mais tellement de bokino kolanda ye mutu ezo salate azo condamner manike qui condamne la fille o ya kufi pona la biso mbala liboso ya kati sesika wana ekomi yo ba police babenga kiye akomi ko kima ba police ya ko kima ba police bokomi na ba les ondi soki ba police babenga kiye ya ba neko kima ba police poni ba police tango ba police balandi ya mo camion ni atie comment batu wana ba identifier voiture wana te ba police na yoki na mnoka mani keke après ça bandako katsa ba police ba moneke bandi ko benga ya kimi ngai ne nazabu nazana na mikanda nanga mona ngosa bato akuti na gym so ba police ba benge au kima poba donc bolira abo pesa jibe azala kanga na raison personne dit aussi que jibe abomier mais parcours ya jibe za bienté parcours na yeza mabe il faut bon mener bon memaye allo ba vérité qu'est-ce qui se passe est-ce que vous avez jibe ba baliwa o nyoso eleki jibe ata leki ata interview nde baninga pena pe balekaka papa tozomona baliwa eza nini abinga pe na yebite eloko te akomaka bakomi ko encadrer ye akomi neti mutu moko boye azotambola comme si batu azomona batu fo batu basala pembeni na ye
jiba comment na vie moko ko banga banga parce que comment mutu mba ataze esika bato so pembeni na ye netika ngatelema bato batelemi na tali mena lobi o eza vite même si on a commis moi c'est mon Kozamboka, je vais rester toujours comme ça. Pourquoi beaucoup de garde-corps? Et bon, Jésus-Christ de Nazareth à Zahabi. Tant que balingaki ba beta kinda ni Massas, président ya nini, États-Unis au actuel. Mais ça c'est le cas qui est dans l'ito iboïd. Ba garde-corps ba sala ene. So il mutu ana calculer que on très bien. Il gagne côté na liso bimi na mutu. Alors garde-corps l'équipe Nyoso eza Jésus-Christ de Nazareth. Au boy, au Seigneur Kildayo. Voilà. Tobando ke na biso na suka. O eza témoignage. To yoka ya musu mwanke. Ndenge ndeko mobali. Bilo mo bomoni azaki kuna. Asala accident munene après. Meminga na moto. Ovio wana banda koteka pe ba makaya makasi babangi. Auteke umela bangi. Ameminga na moto wana toza nga na vandi na nini na levert na uti kitambo bandalo na levert bandeko nzoka ndeko wana zaki district ango pusa moto azaki na bakwiti tokuya na moto tokuya ngaka dévier moto moko ya Balaska tokuya na moto ya kuya na ngakuya na katikati ya Prince na katikati ya Prince penza bato bayebi kolongwa ma campagne kitao magazi ko matama campagne na nzela ya leverte ba voiture le kaka vitesse ya kusaka na ngote kutele makaka na telemina longwa na Prince ko tout ba voiture bandi koleka wa paf na ba ndoto wana siko izungi ndoto wana izungi na buto omoni ndoto yo oyo lotaki kufilelo ezalaki ta mort omoni moto alata ki pemba ye kolongola yo c'est moi Jésus na ye kolongola yo na bandi kolela ya kosakana nango te na ba do lelo ezalaki liwa na nga le 30 décembre 86 donc le 31 bonne année. Donc nazalaki nanga penda taba ya bonane penda taba ya bonane na lela bato kanisa nazolela tant bato baye bakanisa nazolela bapota ndenge nazoka nzuka nde nazolela tala pele wana il faut kosambela il faut koluka nzambe ti groupe ya bawenge wana bandi kolongwa moke et Dieu a permis atie biso na baserviteur de Dieu atindeli biso basali ya nzambe ti to kota pe na musalo ya nzambe tala appel na ngande kolo apengaki nga na yeme penza bengaki nga nazaki chanteur donc chanteur moni bandal pe yebi masolo wana bon moto atikela JB micro donc pasteur atikela JB micro donc to banda sa voix moko na JB à l'époque bon to banda sa voix moko ya oya tant to banda na wenge na 81 ye JB oya na ba 82 83 oui, à 82, 83. Donc, bandoto ya makanesi, bandoto musu eza ya makanesi, mais Bible. Bande konangai, jibe tanga ye, baye ko bazo sala na ye voix moko. Jiba lingaki alongwa. Tato fois longola ye, jiba ye déjà d'abord na moto akindoki ya baluba. Aye nango alongola tata oyo fois kufa, ya tika ka voix nezala ye pone ganga. Ala kisi tato ba miracle. Tata ou baka yao akima atike la jibe sinon te soka zalaki banga ba potanga deux voix bandeko bolande tokomoko na suka bokeba. Dieu nous parle au monde en Job, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut nous parler, donc Dieu peut nous parler par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, il leur donne des avertissements. D'autres monsieur appellent des avertissements. Il y a des blagues. Ils appellent, tant qu'on a les lawana, nazo les la, passe liwa penza na monaki liwa. Pe na yo web sa ba mina ba kisa ka micro ngai banda lelo ekolo abinga na ilanga. Data storage should be simple, not stressful. Yet here we are, struggling with silos like one. Voilà.
epesi pasi epesi mawa boyoki témoignage akomane kosalela nzambe micro na ye voix na ye boyoki moto atikela boyoki moto akomaki koyemba voix na ye voix wana na wenge ezalaka moko batutu bazalaki ba deuxième voix soki oye na voix wana okoluka problème botuna manda chante ndenge abebaka ntango ayembaka kala ibwingi epesi pasi epesi mawa bien aimé oyo wenge ezalaka bato mibale mais mpo bayebi bayeba corps nini baza nango bayeba sacrifice nini basala mpo bokese wana etelema sortez du milieu d'eux bokabwana na bango bemetala foto beleme oyo sikoyo azalaka soki kaka moto akufi toloko moko esalami bokomona ye so na bemission botala bien ayaka nde kosoigne voilà ye ayaka kosoigne voilà aza kobongisa terrain pamba te si balie mosuni yo oliaki parti nini yo oliaka parti nini un vrai payen comme ça beleme okabona na bato oyo botala sikoyo foto oyo sikoyo associé ye avant Zulema kufa membre moko ya orchestre wana akutanaki na Zulema na ville a filmé ye azogangela Zulema mwana mwasi oyo mutu apostaka video wana voilà posi bayebaki na bango sito lie mutu alors bazobongisa terrain bomona ndenge kokufa nde na buzuba na ye moko tabo kaka Zulema kufi mwana mwasi oyo asala video azoyemba fukala Zulema donc azokosa biso kazoyoka mawa nzambe akofrape bino parce que boyebake mwana nsuka ti alelaka wana eza malheur ya orchestre na bino eza malheur ya moko na bino tokoyoka bino na sango na yo na États-Unis ozali tokoyoka ba news tokomona oyo kokomela bino eloko nyonso ezalaka na suka nango bino metasiko foto oyo sikoyo akima bango mpo balingaki balia ye akima bango bapesaki na kombo égyptien les égyptiens que vous voyez vous ne les verrez plus jamais mpo bayebeke bakolia ye alors ndeko nange esika ozali c'est bien okimi mais okimi bango na mosuni mais okimi bango na molimo te yamba yesu na bomoi na yo kabwana complètement na bango bakolonga yo te botuna bete ya mazali akopesela bino bamakambo ebele na kombo na yesu kristo bino metela su foto oyo bozomona oyo na orchestre mosusu oyo bato fo bakangama bango babi secret ya orchestre wana babi ndenge baliaka bato babi nde bakendaka bacimetière babi nde bakendaka na bamorgue bayebi makambo ebele motu oyo afingaka meme na bamusicien me basalaka ye eloko te mpo bayebi apport nini azalango na orchestre wana bien aimé dans le Seigneur lelo akoma kobanga lelo akoma kokima mpo ayebi ke suka na ye eza mabe nzambe akoexpose bato nyonso na kombo na yesu kristo botala siko oyo Jezabel na bango Jezabel mwana mwasi ya monene boye orabala na ye oravana na libala orabota bana me otala ye kindoki eleki yango tala kindoki makasi une vraie Jezabel okoyoka yeke na batélévision aye kofinga bato aza kofinga bato botala nano mosala azwa yango avoyageaka mpo afingaka bato voilà azalaka na patron na ye mpo afingaka bato ye azokantani mosala yango wana nzoka nde étoile esi bakumba étoile bamema vi babebisa oyo suka ya bato eza grave nzambe akoexpose bato oyo na kombo na yesu kristo bien aimé baza na bato ebele na baorchestre wana bazala na mission kosalaka mabe bien aimé dans le Seigneur yango omonaka balider wana batemaka na bamaître ebele parce que ce sont des femmes makofi eza te makasi moko na butu ntango bapumbwaka kolia misuni ya bato komela makila ya bato mpo basala basuccès ya pambapamba bavrai yuma mpo bakumba mituka il faut baboma bato mpo balata bilamba ya talo il faut baboma bato mpo basala basuccès il faut baboma bato mpo basomba bandako il faut baboma bato mais bino bato ya bongo nde bokomisa bango bahero boza kokumisa bango koyembela bango kosanzola bango kongole malanda ngombe yo mwana bilanda landa yango oza bakabisi ya bato nini lo nzambe akela yo mpo landaka bato nzambe akela yo mpo kumisaka bato il faut kumisa bato mpo yo voyager il faut kumisa bato mpo koya bato misusu congolais epesi pasi epesi mawa bino namoni tokondela yango topasola makomi au nom de Jésus-Christ éternel Dieu des armées. Voilà. Bandeko babolingo ba oya biso ba oya balingaka la danoise, j'espère que vous comprendre que ba ndeko na ngai bobima na milieu ya batwana et puis bino bomonaki ken pia nazo ganga ezalaki lokuta te na koyela bino ba preuve que mama ya JB penza azobela ba pota soki pe diabète mutezo sala ye soki pe mbaso to yebite vraiment bandeko na nga ezo sala pasi yango biso ba mama tola kisabana na biso nzela ya bonzambe
tant bazali bana mike parce que lobi soto lakisi bango te bako balukela biso yango mama nièce lelo aza kolia malamu mais soko atali pota na likolo somo esalié bande konanga like émission partagée. Merci beaucoup Jeff Ifonge Zamba pambola yo na ndenge zoko utiliser toujours pour nous lamusa biso conscience oya li ko lamuka alamuki kola alamusi conscience oya boyi na e salamukile na yo ba commentaire na bino bienvenue kofinga na bino pe ezali bienvenue en tout cas bande konanga na sepeli koyoka bino makasi boti kala malamu sans oublier mon grand frère Mike Moulongo na Katia Mons Schengen toujours kamata bisous et sikozali ba famille nanga wifi bisous yango wana boti kala malamu bobo sanate live together ne tombera pas donc ozoluka moi c'est bien ozoluka mobali ya malamu benga mama la danoise na 0044 74 38 03 16 23 okozwa mama la danoise toko solola live together et site de rencontres bien organisé mibali ya tokos basa bien basa très poli boya malam bande konanga ezali pona ba diaspora o ba vandi na kati Europe Amérique du Nord Canada bienvenue botika la malam mama le kilo la danoise like partagez la moussa conscience et kozala bien partagez pour la moussa conscience à moninga et kozala malam tant monsieur déjà otalanga conscience ni la muka mais tant on partager na baninga msusu nzamba lobby moko abongoli motema ndeko nanga lio les ana feti bongo yo muto sali ke mutana bongo la motema basombela onda kuna lola te bakosombela yodi botika la malamu bisous.